Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na Yesu su liboso na bino pona ko partager makambo oyo nzamba te na partager na bandeko nyonso oyo bozola nanga. Lelo na partager makambo ya alcool, lolenge nini alcool esalaki na bomoi nanga, et puis ndenge ni nzamba expliquaki nga pona alcool makambo oyo esalaka na bavi na biso spirituellement, na bavi na biso spirituel ndenge alcool esalaka. Yango lelo na partager yango na bandeko nyonso oyo bokolanda nga, tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso, tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozesel kolo pe na se kolo Yesu Masia papa toyeli boso na trône na okolo na tango okopesa osusu merci lisusu na nyonso ozosala kati na bomoi na biso tango nyonso butu pe moi tongo pe pokwa ozobatela biso pe opesi biso susu souffle de vie otoza nango papa toyeli kopesa o merci Seigneur, merci kolo po ete osali ete ngai nazwa makasi ya kofanda sous devant caméra pona ko partager makambo oyo talisaki nga, makambo oyo olobaki na nga na bandeko na nga nyonso o bakolanda video o papa topesi o merci kumisa masanjola mana o mobateli malamu nzambe oza nzambe na biso tango nyonso papa ozolimbisa mabunga na biso papa topamboli tokumisi okolo tobeleli o molimo na nzambe molimo santu zala na biso zala na nga ona osa video ope bandeko bakolanda video o papa tike tendeko moko na moko oya yebaka na komela masanga ata melaka 20 muke Seigneur wana ya kolanda video oyo komela ye papa azwa décision na vie na ye po ete atika masanga po ete à travers video o papa lobela ndeko moko na moko oya azana no katikati na masanga papa Saint-Esprit sala touche mitema bana na yo na bonde bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline ba oyo bolanda nga boyebi ngai ba ope nono olandi ngai temba liboso olanda ngai mama Deline na pesi bino nyonso mbote soki nano s'abonner na Deline TV te s'abonner na Deline TV po ete leto okota ba video po ozo yango na chaîne oyo ya Deline TV tolobelaka makambo mingi oyo eza spirituel, tolobelaka vraiment makambo mingi oyo eza spirituel oyo nzambe a revelaka biso oyo be experience oyo tomona na bonzambe pe ba message oyo nzambe apesaka to partager na bandeko nyonso nde tolobelaka na chaîne oyo ya Deline Télévision. Yangwana na pesi pe bandeko nyonso o bozo soutenir chaîne oyo merci nzambe amona moko na moko ba bobondela ka pona chaîne oyo Deline TV ndamba mona bino ba bobondela ka pe pona nga mama Deline nzamba mona bino po musala o eza facilité eza bitumba vraiment makasi eza bitumba mais lokola nzambe moko a permettre que to le kakato lobaka ye moko ayebaka ndenge nini ageraka bitumba ngo o yelaka biso ye moko ayebi ndenge abundelaka biso etumba ya butu pe na moi. Nzamba pambola bandeko nyonso o botiaka ba commentaire na ba video nyonso to partageaka nzamba mona moko na moko. Nzambe amona bandeko nyonso o bozotinda ba audio na bino pona makambo to osala pona ba pratique ezo sunga bandeko ebele bandeko nanga nazozwa ba témoignage ebele bato ebele bakomi ko kende na kotika bakisi ya mindele o biso to yebi ke ezo sala biso malamu te nde tozokoma na bakisi na biso naturel o nzambe na biso asalela biso. En tout cas nzambe azwa lokumu pona ngo bandeko nyonso botiaka ba commentaire nzamba mona bino pe ba o bozotia ba commentaire pe pona ba expérience na bino nzamba mona bino po eza na bato mso à travers ka ba commentaire azotanga azwi pe quelque chose. Nzambe amona moko na moko na soutien na bino merci pona ba o nyonso bolobaka nzamba pambolo mama Deline nazo yambango na oyambango na kombo na Yesu Masia nzambe pe apambola pe bino lokola obokomela kanga na ba commentaire nzamba pambolo mama Deline nzamba mona yo nazongiseli bino pe nzambe pe apambola bino lolenge moko nzamba mona bino pe lolenge moko. En tout cas nzambe na biso azana bomoi lelo bandeko na lobango deja ke na olobi likambo ya alcool na lobango deja bandaka le prix eza kutu video o fali nga na sala deja
bandaka likambo ya alcool mais ezwa kaka na osala omona makambo ye na sali naza tellement na makambo ebele o naloba na kolobela moso na nasala video mona oloba nalobela nini donc nakendaka bo mona na okende nalobela alcool nalobela eloko boye nde nalobelaka alcool te yango lelo ndoto o naloti nzambe seigneur so naise ndoto naloti ekende mulai ndoto lobela likambo oyo tolobela ndoto o nga naloti lelo seigneur nzambe asunga naloba ndoto amuko mosusu ndoto o nga naloti en tout cas na ndoto yango eza na makambo malamu na kati eza mpe na mamosusu na kati wana oyo ezalaki bien te yango etindi ke nasalela makambo ya alcool oyo donc nakopesa bino précision ya ndoto yango nsima donc eza na mokuse naloba na resume ya ndoto wana eza na bato oyo bana mike mikolo mibange oyo nzambe aponi na temps oyo nzambe azokotisa bango na classe mpona kende lekoli tolobela mambo baklasse classe oyo ya boye te classe spirituelle boyebi tolobela mambo baklasse parmi bandoto tolotaka do nalotaki lelo nazali na classe yango ngai nakendaki kotanga te me nakendaki kovisite bato oyo babandi classe nasi bo comprendre bata Deline TV bo comprendre na facilité nzamba pambola bino donc na mukuse na okota na ngote pona oloba likambo alcool pona ko ba témoignage ebele na pesa pona ma o ya alcool nzambe asunga bolimbisi video o ekokende mulai kokende bolimbisi pona ngo pona mamba ba video mulai batu ebele o baza na Congo situ bazotala ba video o bazoza na poema ba mega na lobela ona suka Saint Esprit sunga na bonde ate na lobela ona suka po na kota mamsute na obungisa makambo ezanga na mutuna loba Saint Esprit zananga donc donc na video o mulai nzambe amuna moko na moko et puis apesa no ta olanda video oyo donc no na loba ndoto ona loti lelo bonne nouvelle ya like nzambe aponi bato ebele atelemisi bato ebele na moni bato bangana kende na classe bato bolanda nga boyebi tolobea likambo ba classe nga na pesa experience na classe o nga na bandai kotanga ndenge ezilekelaki na pesaki donc lelo siko na butwa lelo na kendaki ko visiter bato o babandi classe na kendaki ko visiter bango école wana bato babandi classe spirituelle classe physique classe spirituelle bato babandi nakuti bato kuna bana mike mikolo mibange bakoti classe Saint Esprit amemi ngai pona mona lolenge bato aponi bato abandi kotangisa bango spirituellement babandi classe sika bazotanga spirituellement po bako travailler makambo bazotanga nango fo bako travailler nango sikoyo na mukuse esali ke bato musu baza wana parmi bato wana o nzamba aponi bamelaka mwa masanga bamelaka mwa alcool ba vin bamelaka bave nde elekaki oyo kokaki koleka na ndoto na nga na komprenaki te mpona nini elekeli boye komona bato oyo bazoyiba ye na klasi epuis likambo ya komela masanga na klasi wana nde na komprene ndoto te nzambe nde aexplike nga ke eza na bato oyo ya poni me bazomela masanga me ngai ya Deline nazoloba te oh Seigneur nzambe asunga ngai ya Deline nazoloba te yango bato wana bazomela masanga nde sali ke nzamba tike na loba experience o nga na leka nango na masanga o nga na leka nango na masanga po nzamba yebi ke nga soki na lobi eza na bato oyo ya poni ako dirige video oyo ekoma tina bato oyo ye aponi po à travers kolandanga bakotika komela masanga en tout cas nzamba zo lokumu pona ngo na pambo nzambe nde yango na lamuki vraiment na ko mona somo eloko wana ke bato nzamba poni basalela e me bazo mela masanga eza grave yango na lelo na ye kosala video oyo pona lobela experience nanga na makambo ya masanga en tout cas tokoki kolobela masanga te so tolobeli puissance ya Saint-Esprit te
so tolobeli puissance ya Saint-Esprit te tolobi ya masanga te na banda na mwa muke ko beta histoire na nga pona ke na bino na makambo ya masanga ndenge nzambe ayebiselaki ngango nde tokoma na suka nango na kokende nango na Bible pona ko faire comprendre bato ebele o bazalaka la Bible dit la Bible dit la Bible dit la Bible dit na kokende nango pe na Bible na lakisa pe bato par rapport ya mayele muke o nzamba takati nanga na makambo ya Bible pe na ko expliquer yango par rapport na Bible ndenge ngai na ebeli likambo masanga bandeko nanga le toloba masanga tolobela vin tolobela masanga nyonso o ezaka na alcool do tolobela vin tolobela whisky tolobela bière do masanga nyonso o eza na alcool na kati nango yango wana ndenga nazolobela lelo o Bible eboyi mutu amela yango masanga nyonso oyo eza na alcool o elangwisaka tozolobela te ke kolangwa deja toyebi ke na mutu nyonso eza mutu azani païen kolangwa eza mabe po mutu soki alangwe eza deja ba dégâts asalaka donc kolangwa eza mabe na mutu nyonso eza lokola mutu soko ole ebele olekisi eza lisumu ndenge moko na ba o wana bango eza lisumu te ba païen kolangwa eza nango lisumu te pona bango ba vivaka deja na masumu. Donc un païen eza mutu oyo avivaka deja na masumu kati na ye. Donc kolangwa eza nango mabe lisumu te pona ye. Po aza deja muta lisumu. Donc akosala nyonso ata bomi ata sali nyonso ye aza aza païen. Donc mabe na bango siko pe kolangwa siko eza mabe pona bango po akosala ba dégâts. Yango na kolangwa eza mabe pona mutu nyonso. Ezala mutu eza païen kolangwa eza mabe po soko langwe osala ba dégâts. Do ba dégâts ne koluka na ba innocent ba kufa bazoka pona ba dégâts ya kolangwa no. Yango kolangwa eza mabe pona mutu nyonso mais biso pona biso ba chrétien tozolobela kolangwa te. En tout cas, vous épargnez dans les commentaires. Maman Deline, kolangwa nde muteza mabe. Komela masanga, eza mabe te kolangwa nde muteza mabe. Verset bo elobi. Vous épargnez dans vraiment pardon. Ngana zoloba likambo ya kolangwa. Nazoloba makambo eza spirituel. Nazoloba makambo eza spirituel. O nzamba lobaki nanga. Yango nazo yebisa bino bandeko nanga. Oh Saint-Esprit soki bondimi te bobike bondela yo oza mwana nzambe bondela loba nzambe nga na yebike Bible lobike to langwa te kolangwa ndi mutu ya mabe metala mama de na lobike yo yebisaki yeke masanga eza mabe ata muke kaka ata muke eza mabe masanga eza mabe ata muke bandeko nanga vraiment ya mwana tokota na makambo ngo donc elo na ina lobela ke baptême ya Saint-Esprit ezali bandeko nanga baptême ya Saint-Esprit ezali na kota na makasi te mais baptême ya Saint-Esprit ezali ndenge tozwaka baptême na mai boye baptême ya Saint-Esprit pe ezali toyebi ke baptême ya Saint-Esprit en tout cas la majorité bato bolandanga boza vraiment ba bébé spirituel te boza bato boza déjà na kati ya bonzambe yango wana esala anga bien pour les na opesa message na yebi ke bato la majorité malgré ba o bazano ba bébé spirituel mais nzamba sala akaka na nguya molimo santo ata bébé spirituel a comprendre la langage o na lobaka na ndenge nzamba lobaka na nzela nanga donc a comprendre ka on a facilité nzamba zo lukumpo nango elo na ina lobake baptême ya Saint-Esprit ezali donc leto e kati na bonzambe na olobi ya baptême mai te toyebi yango na olobi ya baptême ya Saint-Esprit leto e kati na bonzambe muta zwaka baptême ya Saint-Esprit bandeko nanga muta zwaka baptême ya Saint-Esprit baptême ya Saint-Esprit selon nga na benga yango ezaka délivrance moko boye donc ti tozokola tozobotama tokoli toza entouré na batu mabe toza entouré na ba démon na ba makamnyoso le nano ye na openda na bonzambe te oza protégé par rapport ya ba parents na bazo sambela ba ko protéger mais eza le okomi mature donc yo moko sikoyo il faut kota siko na destin na yo ya bonzambe na yo il faut kota nango le ozo kota na bonzambe na yo ondimi Yesu Masiya comme Seigneur pe sauveur eza lisu foi ya ba parents na ote malgré foi ya ba parents na ezo fait peu partie na part nango mais yo moko siko pe foi na yo moko pe ezo kotisa po emema ona sali
emema ona destin na yo, emema ona oyo nzambe atia kati na yo, esala kati na yo, emema ona destin na yo na sali na yo. Donc foi na yo moko nde tozwaka baptême ya Saint-Esprit. Baptême ya Saint-Esprit mutu akopesa mutu baptême ya Saint-Esprit je crois na ndimite na yebite mais na ndimite mutu apesa mutu baptême ya Saint-Esprit. Eza Saint-Esprit ye mo mutu abatizaka mutu. Pona nga na ko définir ango baptême ya Saint-Esprit ezali mutu nzambe neti bona pisa ka témoignage na nga na kende na enseignement te oza lokwa na banda ko enseigner bato nzambe asunga. Donc nga témoignage na ngeza boye bandeko na nga le na yeki kati na bonzambe na 2001 nzambe andolo bananga na litoi nzambe andeko bananga na litoi un jour to lobe asi différence ya voix ya façon nzambe lobela kabiso nazaki kotambola na vie ya o nzambe alingelaki te mpo na ngai nayebaki nano nzambe penda na mojindo te nayebaki nano mambo ya nzambe te mpo nazalaki na kati ya mambo ya nzambe te. Nzambe mukola abane kolobela nga avant nazwa baptême ya Saint-Esprit, avant naza baptisé na Saint-Esprit, nzambe abande koloba na nzambe abande koloba na nga na matoi mibale nazoyoka nzambe epi nayoka nzambe na motema na nga, nayoka nzambe na motema na nga. Koyoka lelo pe nayoka nzambe moko na motema, nzambe aloba na matoi aloba pe na motema na ozoyoka nzambe azoloba na kati ya motema na bandeko nanga. Nasi bato ebele obolandanga boyebi yango eza na bato mosusu kutu bayoka nzambe na matoi boye te, ayoka ye na litoi te ayoka ka na motema, eza na bato baza bongo ozomona yoka aka nzambe na motema na nga pe nayoka pe nzambe na motema moko nayoka pe nzambe azoloba kati na nga nazo répondre pe alobi pe mena mutema na oyo kana mutema nanga siko oyo wana eza différent lokwa na olobela na olobela ngota musuma mususu ko musunde tamtu na kota nango wana yaki différent nzamba zoloba nanga na matoi nanga nyonso mibale pe na mutema nanga nazo yoka mungonga nzambe na mutema monde to yoka na litoi bonya nazo yoka nzamba zoloba na mutema donc ngelo bake nzamba za kati na ngai te nasi nako loba bongo dongelo ba nazo yoka nzamba zo ba maza kati na ngate mazo loba nanga nazo yoka ina matoi mibale nde to yoka ka muntu so azo loba na muntu na matoi mibale pe nazo yoka ina kati nazo yoka susu nazo yoka ina kati na ngate za différent na ko kande ko expliquer différence na ngote Seigneur nazo koka ko expliquer différence te nzambe lelo pe aloba nanga na mutema nanga donc azana kati ya mutema nanga zo loba nanga na loba bongo na mukuse pour bo comprendre. Donc azoloba nazoyoka nzamba azoloba na kati ya mutema nanga nazoyoka ngo pe nazo répondre azoloba nayoka pe na matoi mais wana nazoyoka nde toyoka na matoi ondie nzamba za libanda mazoloba siko litoi na mutema nanga nazoyoka ye to développer peut-être après pour te comprendre pourquoi natana lelo nayoka su nzambe bongo te noka nzambe na azoloba nanga nayoka na matoi ou bien nayoka na mutema nanga te. Mais na mutema nde za ya azoloba na kati ya mutema nanga malgré différence nango nazo koka ko expliquer te mais nzamba zo lokoni je crois que bo comprendre to ke na oyo esengeli bo comprendre na vidéo oyo bato baza na niveau ya spiritualité moko ya un peu élevé ba comprendre makambo na lobi ba o peso o comprendre te komi tungisa te makambo na expliquer a komi tungisa te mais nga moko na comprendre ke nzamba zaki na kati na ngai te nzamba zaki na kati na ngate nzamba zaki libanda na nga nde abande ko beta porte ya mutema na ngai amande ko beta porte ya mutema na ngai pona fongola akota azwa esika afanda na mutema na nga ndenga na comprendre bongo po ezaki bizarre na zwaka vertige kotuna bato ese tozaka pe na litoi musu na kati ya mutema na biso nga na monde tina zaka pe na litoi na kati ya mutema na nga do na yoka ki peno nde na zana litoi na mutema na nga nde nzamba zoloba nazo yoka ina matoi mibale pe na litoi ya mutema donc ngasko na comprendre ngo ezaki nzamba zo beta porte ya mutema nde bibelobi fongola poye akota donc wana sko na pesa explication wana sikoyo leri nga siko na nzambe lokwa akome kolobela nga bongo nde esika siko na lobaki ke na banda kosambela
bo wana na yeba kite zanzambe mutalo bananga bi mungongo mo ezolo bananga na banda ko sambela lobai na mambebe na lobango moko be na ngaka kake eloko ezaki minga no ba ke yo oza mutu mo vi na yo ya kosambela vi na ona baba te vi na ona masanga te vi na ona makambo yenga mokili te yo oza vi na ofo na kosambela vi na ona ba église vi na ona libanda ya église te bandeko nanga après elo nini eyaki koleka ndele na komaki kosambela na zwaka ba délivrance ebele bandeko nanga ba délivrance ezali donc délivrance na vi na biso ezali tozwaka ba délivrance ozomona donc nga période wana na passa na ba délivrance ezaka période moko ya année 2022 wana ezaki année nazo passer na ba délivrance ebele donc moko ya ba délivrance ona passaka na modo ebandeli ya makambo nyonso eza ona oyebisa bino ebandeli ya makambo nyonso eza ona oyebisa bino na beta yango je crois na vidéo moto na bosante mais lelo na oleka onka likolo donc ezalaka le na komi kobondela ka na 2002 wana le na esika na mambo nzambe na komi kobondela ngai moko na ndako nazaki ya ngunda nazaki kobondela à la presiko lokwa na bande kosanti na esprit de mort na nde kobondela nzambe pona kufa na kota bokonza likolo mais ok nzamba notala autrement bande kozela ke na bondela ne na lobaki nzambe kangolanga na lobaki nzambe kangolanga do liwa wana ezaki famille mutenge bomanga famille mutenge ko bomanga do ezalaki likelemba famille oyo koko na biso akotaki fallait apesi ba mama apesi batu ebele na famille atikale na muntu moko kwa pesa nde amonaki parmi bana na o atikale na bango akokaki lisu bango te ameka o akokita meki o akokita akokai bango te nde asengaki ke apesanga lokola yebaki peke nga na sambela na ngate nazana ngabo asengai ka pesanga nde bakordaki bapesaki pe ba condition ke condition ka lokwa nga na bike na ya poto bona obeta omkomsu kalate na obeta délivrance moko ndenge nazaki na prison spirituelle wana o prison spirituelle na obetango donc esika siko ke bande konanga lenye apesinga lokola mutu oyo ya suka oyo ya pesaki po nyongo na esila le ya pesinga ale nakibo moto boye na kufaki na nute mais spirituellement pe na kufa na nute mais bazwaka nga kaka batenga na prison spirituelle po mukoba nga babomanga eza na facilité to expliquer ngo mukolo na ko expliquer makamna monaka na prison spirituelle o nazalaka wana demide après sikoyo lenga siko na bandi ko bondela nazo bondela wana na lota abandoto penza te non na banda mamba ko lota penza te na lota bandoto esala ezaki na penza te mais malgré moko déjà na ibi nangola esala makape mais na ibi te pourquoi mais wana ezaki na batinyo ba kamwaki andi pe no mambuloti ma minene sala mi pe net ndenge na lobaki donc vraiment na iba te pourquoi c'est que mi corona ndotanga ba piso mi yango esala makibongo donc elor na lobake leri na zo sambela bongo mukolo mususu le na changeaki puye na binzambe kangolanga na kufa te nde esika na bandi ko bondela makasi nzambe bikisanga nga na kokufa te na changer puye boso na ndolo banzambe zwa molimo na nga limbisanga tso na kufi na kota lola boso na ndolo babonga prendele na changer puye nga ndini na okufa te pendant soki demo mbimbo na osambela na okufa na nga te seke na ko bondela peka na kufa na nga te nde na changer puye nde nzambe na bolingo na ye mukola makam na monaka makamna monaka mukolango na bandi kopa na monaka na obeton minte peza mo mkimulai na obeton enchu makambo na monaka ko elekaka na délivrance wana donc bande konanga l'air mutazozwa dans tout cas délivrance mwana nzambe nyonso fa passer na délivrance mwana nzambe nyonso fa passer na délivrance bande konanga soki no passa na délivrance te luke longi nzambe makasi o passer na délivrance pour les yozozwa délivrance et délivrance les yozozwa délivrance na éviter eza ba délivrance misusu to to monaka eza délivrance o ya baptême à Saint-Esprit les yozwi délivrance donc Saint-Esprit a koti kati na yo azu esika mobimba kati na yo nde demo o ya zaki kati no akobima eloko nyonso o ezaki kati na yo o ezaki au contraire ya esprit ya nzambe akobima jour yo ozwi baptême à Saint-Esprit akobima
na yebite soki mutu nyonso fo a parler a langue jouango wana nde na yebite me nga na parla a langue bandeko nanga bokoki ko imaginer te na kobeta yango na parla a langue na ndenge moko bokoki ko imaginer te donc na bondi na sisi na tangi bapisom na tangi bapisom mukolo yango na bondelaka na nga na vie me mukolo wana modele na bondela nazo comprendre te ndenge nazo bondela mai ya miso ezobima nga nazolela te me nazo bondela mai ya miso ezobima le nazo fongola bible na nga nazo tanga bapisom nga nazo bondela na bible na otanga bible mai ya miso ezobima wana nazaki akofukama bandeko na nga nazaki akofukama na kitamba na nga na mutu na 2002 na kendaka eglise moko te na ndaku na nga ka na bondela na chambre na nga wana après lo nini ayaki koleka na ye komona le nazobondela bongo na sisi kobondela na lembi leta nalukaki nalala leta nalukaki nalala nde namoni position nazali na position ya boye namoni loboke bandi kolenga papa elekaki oyo elekaki nde na obetango ya nsima peut-être nde na ye komona nga munoko na nga lesko na bandi kolenga gigigigigi na bandi kolenga nga bien moni na ye nakufa oyo ezani maladi ya ndeko toni nazolenga nzotomba nazotremble kolenga gigigigigigi mbala mona bi bato basambelaka balobaka bole wana nga na bandi mpe amamba osambela te donc na ye na bonzambe esika nakendaka nanga mpe eglise te mpo eglise mpe ezalaki te na mboka na oyo nga nakoki kokende nde sikoyo namoni na bandi nalobi te naloba na kombo na Yesu batu oyo basambelaka baloba so omoni eloko moko étrange il faut ba na kombo na Yesu bandeko na nga wana na vino na lota ndoto mabe te wana nanu na lota ndoto mabe te nakomi kaka kosambela mpo nazoloka mongongo ya nzambe nayeba ete eza mongongo ya nzambe ngabi mongongo ezoloba na ngaki nasambelaka mongongo ezoloba na ngai nasala nazongisa boye nde nakomi kaka kotosa mongongo wana nasambelaka lokwa mongongo yango elobi na nga nasambela nasambelaka mpo etindi nga na likambo ya mabe te nde sikoyo après le namonaki bandeko na nga namoni ngai nabi te naloba au nom de Jésus. Po bato basambela babaso omoni eloko mo bizarre lobaka au nom de Jésus. Bande konangale na lobaka ka au nom de Jésus na bandika au nom ekenda na bandiko ba au nom bashanda na banako parla la bande konanga munoko nanga ezoloba ezoloba ngasko na bi o na kati na ngasko ngana oloba ngabi o Seigneur munoko nanga ezoloba makambo nini o nga na oloba na munoko nanga Seigneur mbamona bandiko observe ngo egumeli ngabi eza langue bato basambelaka babenga ngo a langue nazo parler a langue oh Seigneur munoko ngo ezoloba boye bongo makambo nini ngo ezoloba nazo loba na munoko nanga munoko ezokoloba bandeko nanga ezate ke a langue o ezalaka na yoka na bato ebele ye moka bandi koloba ye moka azoloba te eza langue o munoko nanga mutu ezoloba sanke nga na pense ke naloba eloko yango moko ezoba ngaku nazokokamwa nazokoobserve yango ndenge ni munoko nanga ezoloba boye ezoloba makambo ebele bandi koloba nazokamwa kanga bi nga nazoparle a langue oh Seigneur oh nga nazoparle a langue boye ndeni munoko yango ezoloba mami nalobaki ebele après na moni lokola na nzoto na kati na nga mutazo bima bandeko na nga na moni mutazo bima na nzoto na nga azokende mutazo bima na nzoto na nga azokende ndele azokende zaki mwana mwasi azobima azokende ngasko na tuni kati na nga wana munoko na ngezoloba na nga langi me kati na nga ngape na zoloba ngana bi o nzambe na nga o nanyango auto mwana mwasi auti na nzoto na nga boyelika mnini auti na nzoto na nga boye nini nango mwana mwasi auti osala nini mama oyo namoni pa mama mukolo mama oyo auti na nzoto na nga auti kosala nini nde namoni mama ngo azobima azokende le azobima azwi loboko na ye atie boye abombi elongi na ye azokende vers fenêtre po abima auti na nzoto na nga azomata azokende malembe po abima na fenêtre so nga na bi Seigneur o nani yango abimi na nzoto na nga na lobisko kati na nga wana munoko ezoparla langue mais kati na nga pe nazotuna na bi Seigneur eza nani na moni azobomba elongi seke nayebi ye
Loko azobomba elongi seke eza mutu ongala yebi. Lakisa ngai wana komi na suka kwa kende. Na binzambe lakisa ngai na yeba nani oyo abimi na nzoto na ngai. Nde bandeko na ngai nzambe na bonmone lokwa pe na tuna ekesio ye mutu anga azobima azokende boye. Abombi loboko na elongi. Asali aga atie siko boye. Atala mupanzi atie boye. Atala place awuti. Ndele asali bongo atie siko ndeti alongo ndeti loboko atala mupanzi place awuti. Ndesika nga na eko mona na gangi ngabi eza de yo. Ozomona ekamwisaki nga. Mutu abima na nzoto na nga ezaki koko na biso. Koko na biso mutu abimaki na nzoto na nga eza koko abotaki ba mama. Aote kokufa kala mingi te mais le wana ezali na 2002 ezali na akufi te ba mama si bakufaki. Nde na moni ye abimaki na nzoto na ngai. Nakamoki yango na yoka lisola bongo te mutu aza na kati ya nzota mutu epi mutu abima na nzota mutu na yoka makamba bongo te na kompranaki te elekaki ekokai koleka nde apres na bandi kokama ngabi koko abimi na nzoto na nga pona nini na bandi komitungisama ngabi iseke yango oyo bato basambela babenga délivrance donc ezaki délivrance donc nga ezaki délivrance nazaki délivré na esprit oyo omoni bato musu balobaka nde tomona na beglise boye prière mutu abandi ko manifester esprit ya mutu ezoloba na nzoto na ye ou bien esprit ya koko na ye esprit ya noko na ye ya mama na ye ya mama kulutu ne ezoloba na nzoto na ye. Donc ndenge ezalaki na nga soki délivrance wana ezalaki na église moko bato bao délivrer ngai koko na biso alinga oloba kati na nga po azalaki kati na nga. Donc azalaki kati na nga. Pourquoi yazalaki kati na nga po ye mutu azwi âme na nga. Ye mutu azwi nga atipesi nga na prison spirituelle. Ye mutu apesi nga na prison spirituelle ne bazwi ye esprit na ye. Donc comme le quoi démon ekoti kati na nga efandi kati na nga. Pourquoi efandi kati na nga po contrôler vie na nga. Po ba contrôler nga, ba contrôler nyonso na kosala, ba contrôler nga po bango ba yebi ke mukolo ba olinga ba bomanga. Baza su na musala makasi te ya kosala po ba kozwa esprit na nga, po ba bomanga. Nde na isaka bino tango nyonso ba bomaka nanu mutu boye te kamba mo ba mutu akokufa boye te. Soki na journée na akufi na place bakangaki ete. Il faut bakanga nanu am molimo na ye. Bazwa nanu molimo na ye am na ye bakenango. Na prison na bako boma am. Le bako boma am nde na kibomoto boye mutu akokufa. Le même jour o bako boma ye kuna journée ne kolekate akokufa na kibomoto boye. Ozomona nde sikoyo nga lokola ye mutu azwaki am na nga. Apesaki nga na prison spirituelle, apesaki nga na maboko mikonzi na bango, apesaki nga na maboko mikonzi na bango, apesaki nga na maboko ya Satan po babomanga. Ozomona donc bazwaki nga da bataki nga na prison spirituelle. Ale siko batie siko esprit na ye ekota kati na nga. Donc eza lokwa démon oyo azaki kati na nga, oyo ezaki koko na biso. Donc tolobi likambo ba démon o batambolaka na nzota mutu. O ba démon o bazofanda kati na banzota bana nzambe. Pona ko détruire ba vie na biso, bazo contrôler ba vie na biso. Toloba ke mutu so ozo penser, le ozo penser o sa likambo. Mungu na Satana oyoka te. Po ya contrôler penser na biso te, mais soki atie déjà démon kati na yo. Soki démon aza kati na yo, ndeti nga démon azaki kati na nge zaki koko na biso. Loko eza exano koko na biso azaki mutu normal, mais loko la azalaki ndoki nde siko ye mutu apesi nga bazwi siko esprit na ye eza siko esprit ya démon eza siko démon ndeti o aza na nini ya koko na biso po ye mutu apesi nga. Obo comprendre yango ye ayaki kofanda na nzoto na nga po akontrole vie na nga, akontrole ngai. Do yango mona mutu mususu nde tolobaka biso ba nzambe tolobaka makambo oyo zo bakati na yo
monguna satana oyoka ngo te na batu na ye ka nzambe muta oyoka mais soko démon aza kati na yo bako yoka ba penser na yo bazo contrôler penser na yo po démon aza kati na yo neti makambo oh Seigneur nzambe nasi bo comprendre video on a si ebima des vidéos soki ko bima des vidéos problème te po na ngaki na expliquer makambo o te mais il faut na expliquer ango pona mema bino na gravité ya masanga bomona masanga eloko esalaka na bavi ya bana nzambe yango funa mema bino na explication o nazoluka na kimango me ezokoya donc demo o azaki kati na nga o ezaki koko na biso ye aza na ye vivante esika azalaki na kibomoto mais lokola aza mundoki apesi ngai ifa kota kati na nga ifa kota kati na nga po akontrole bapense na nga akontrole nyonso na kosala mokolo bakolingaka baboma nga bayebi deja place nini nazali naza deja na demo ya contrôle kati na nga donc azalaki kati na nga o comprendre siko kati na nga yango bomona yebisi bino ke nayoka nzambe na motema na nga nayoka nzambe azoloba nayoki ye ndeti naza na litoi na motema nazoyoka ondire mutu azoloba me nazoyoki na motema na nga donc nzambe azalaki te na motema na nga bandeko na nga saint esprit azalaki na motema na nga te mutu azalaki kati na nga ezalaki demo wana ya koko na biso donc mutu oyo so bomoni mutu oyo aza na bademo kati na ye yeba ke bazoko ba démon o baza kati na ye ba étouffé déjà saint esprit o aza kati na ye otomona saint esprit azaki étouffé nga una lobondi ya azaki kati na ngai te po démon mutazaki kati na nga même mukolo e démon abimi saint esprit akoti kati na nga bo comprendre donc démon abimi nga na parla ala na ndenga mukete donc démon abimi nde na komi rempli na saint esprit na komi rempli na Saint-Esprit donc Saint-Esprit azokota nazo parla langue puissance ya Saint-Esprit azokota kati na nga a faire parler nga alangi na parla langue démon azaki kati na nga azaki su na nguya te il faut libérer nzoto na nga a liberaki nzoto na nga abimaki akendaki Saint-Esprit azui esika na nzoto na nga na 2002 bandeko na nga ezaki na 2002 je crois na mars so na bosanité na 2002 et kosala bongo nga siko na bandi vie ya sika bandeko na nga na bandi vie ya sika peut-être na tana na comprendre que mais lelo siko nde na koma na maturité na zonga kana makambo nyonso elekela nga kana na comprendre siko likambo moko eleka boy pona boy nde na bandaki vie ya sika na bonzambe après siko kaka komona na monaki démon wana oyo azaki koko na biso bimaki na nzoto na ngai ozomona esprit oyo eza au contraire ya esprit ya nzambe lokola azaki esprit oyo azaki kati na nga yango nazobenga ye démon esprit oyo eza au contraire ya esprit ya nzambe eza démon eza esprit ya nzambe te azalaki esprit yango naobenga ye démon oyo abimaki na nzoto na nga donc soki ezalaki na baeglise to paster moko asalanga délivrance le na ngai na banda koloba koko na biso nga banda koloba kati na nga anga banda koloba kati na nga ebotika nga nasala eboy na joye na tena anga loba na ndenga memanga apesa nga anga loba makambo o nzambe alobaki na nga donc anga loba kati na nga nde tomonaka en tout cas mambo eleka wana malgré ba makiona na bango ekoma mais eza ya solo na bonzambe ezali ke esprit eloba kati na mutu eloba penda esprit ya mutu efandi kati na mutu donc eza réalité eza oyo esalamaka bandeko na nga eza bajete mambo spirituel eza bajete esprit ya mutu na kati ya mutu donc esprit ya koko na nga wana azali na nzoto na ngai na ndenge abimaki blenga ekobima bandeko na nga bolimbisi lega ekobima na nzoto na nga bandeko na bandi vi ya bonzambe sika siko na fongwamaki lisusu miso ya molimo na mato ya molimo esika siko na ndo tuna nzambe eske bosolola na nzambe lokola na ndo tuna bato basambelaka bosolola na nzambe nzambe azalaka lokola camarade na komi kosolola na nzambe lokola camarade na nga bandeko na temps wana
donc leka ke esprit wana démon na koko na biso azalaki kati na nga bimaki esika ngai na komaki kosola na nzambe yango bomona histoire ya vie na ngai ya bonzambe na banda yango ka na 2002 eza na 2002 mpo na 2001 nzambe aoloba na nga na matoi na fin 2001 nzambe aoloba na nga na matoi mais na bandi siko kosola na nzambe oyo yoka na komi ko comprendre ke oyo nde nzambe na komi ko mona makambo oyo na yoka te na vie nazosola na nzambe lokola ba camarade so na fukami nazobondela na mati na komi dans l'espace na pongi te naza ko fukama na kangi misu nazobondela pou na mati na komi dans l'espace lokola le wana na yebaki te o mamisa pou na kiti. So, puissance à Saint-Esprit, manifestation ya Saint-Esprit, natana bokoki ko imaginer te. Na komi ko monde ko vivre ba si naturel, on a yoka na batute ya sorti na sorti. De le kaka koko na biso bima ki na nzoto nanga. Koko na biso sko nde nzamba explica ki nga après mikolo, le nzamba ya pese nga ba explication ba to kende Seigneur nzambe na kota na histoire na mamususu. Saint-Esprit sunga tozo lobela alcool na beteli bino opo bomo na gravité ya alcool to kende na makambu o na ina lobela sikoyo ko sala sikoyo ndenge nini nga sikoyo le na ye na bonzambe wana na 2002 na lobike ngai lokwa na banda omona ba chrétien bele baza ba hypocrite na banda olinga mamba osambela te na ndo linga mamba komi pesa na bonzambe na nzambe makasi te po na remakaki ba chrétien ebele baza ba hypocrite olomona makamkutu oyo nga na sambela na ngate na ko sala te me ba chrétien ba osala ngo na nde ko sepela bongo te na ndolo bake makambo nzambe zaka ake salaka bolamu na mukili oyo ko salaka mabete esili nango na bande ko la pe na lamuka na sambela na ngate nde le siko na lobike ngai lokola na komi ko sambela mungongo oyo ezoloba na nga na banda ko sambela pi na tosi yango na bandi ko sambela na kozala chrétien oyo ya hypocrite te. Nozala chrétien hypocrite te. Nozala chrétien oyo funa sala makambo oyo nzambe ya malamu. Ifo batu bala tsanga musapi balo bake mwana mwasona aza ser a Christ. Na lobaki yango batu fu bala tsanga musapi balo bake te ye asambelaka na kozala na mabete na kolinga vraiment kosala effort na tambo na obanga nzambe na sala makambo malamu na mukili batu proche na nga batu na zana ba lobake te ade asambelaka na lobai bon siko na londe na lobai bon na bandisiko ko raisonner siko fona za la pe comportement ya batu basambelaka na za comportement ya batu basambelaka na za na ba langage moko ya bien ba langage moko sekite na za la bien na solaka bien na batu na za la mwana malamu siko na batu nyoso na yebaki ndeko moko boye camarade moto zane na ngola komone zaki aimé na linga mo amosana makasi tozaki ba voisine boye mo amosana bade ko sambe ya makasi bade soka ina ndaku nanga akuti na television na tie musique ya kofi na zobina ya bade ko lobana ngake eza mabefu kotaka musique ya nzambe et puis soka moninga na omi ya masanga bi masanga eza mabe mo nzamba ko omi ya masanga te mo nazo seka ekaka ya melaka ya mela masanga te na ndoyo kele mawana bi en tout cas vraiment ko sambelo ayo penda mo ozo vivre te mo mela masangeza te eloko boy musique mukilo ko yoka te donc ezaki ndengwana so lenga na bandi ko samba nga bifuna za lokola aimé nazo ki référence ndeko nanga nazo ki référence ya vie nanga bonzambe na bina oza lokola aimé siko na bandi ko kata ke aimé bando linga ko swana te soki likambu autikilao bote kane sika moko obandika ate fita kola o eza yanga te eza yanga ade eza yanga o te eza yanga eza abizwa kazwa na ebike eza yanga zwa na dabi eme ndo linga problem te eme ate lokwa neza yeso ozo welela ngo kaka o akotsa tembe ta bizwa na oka tika noka na osoma musu muzu bati eme za yo zwa ngo boyboy akoboya na mutema moko abiti tika kaka to ya oswana na lobike na olanda comportement eme na ko oswana te soki mutawele lokwa te eza yanga no disite te na za lokwa aimé na ndo luka sko ba point nini aimé azalaka nango
nazwaki mwa ba point ebele yango ndeko na nga lingo za la référence mpona bato mosusu nde siko nalobi ke Aimé abandaki komela masanga te yango wana nga mpe moye namela masanga eza te bandeko na nga donc esika nalobaki ke naomela masanga te lokwa nakomi kosambela lokwa nzambe alobi na nga mongongo elobi na nga wangu nayebe te mongongo nzambe lokwa mongongo elobi na nga ifo na banda kosambela vi na nga na baeglize do lokwa mpe na tosi na bandi mpe kosambela nozala hypocrite te naomela masanga te mpo Aimé andaomela masanga te natalaki na nga bible te mpo nayebi kutu mpe bible te ozomona nakenda mpe eglize te référence nini nakozwa donc nazwika référence ya mwana mwasi wana nabi naomela masanga te mpo Aimé amelaka masanga te nde esika namelai mpe masanga te bandeko na nga nabwaki ngunda batindi biso na nini wana nao nabali te wana nabali te na 2002 batindi ngai batienga na ndako moko ezaki ya 5 chambre bato mosusu 4 personnes batie biso ba jeune fille bato mosusu likolo bato mosusu na se bato mosusu likolo bato mosusu na se e bato mosusu na bachambre likolo ngai nazalaki na chambre se topartage cuisine moko boyeboye en tout cas ezalaki vraiment très bien nde sikoyo nga sikoyo na chambre na ngai nakobondela oyo akobondela makasi wana nde esika sikoyo nayaki komona toyaki kosaba connaissance na bandeko mosusu na beta pe moko papa Jean Pierre nzamba pambole esika azali oyo abandeko ako soutenir nga so na jeune nanga na bengi aye so na kata na jeune yaye na beta de na histoire esika to akokuta na bango tokute na bandeko mosusu tozalaki wana na vraiment na mboka on tokendaki wana soki ka congolaise aye wana bakoyebisa bango ke congolaise aye nde groupe bato baya koluka yo basololi na yo bayebi soso lingi musala to memona musala atozano na mukanda te okosala na yo biloko moka bongo nde en tout cas ezaki très bien tozaki famille na biso kuna nde tozaki na bandeko wana nyonso wana bandeko tokutana na bango kuna sikoyo tozokutana na biso tofanda tokutani bazomelaka bamasanga nga sikoyo tokutana moko mosusu tokutani moko mosusu tozalaki mwebele bakongolese tokutani na ndako ya ndeko mosusu tokendaki kotala le tokomi wana sikoyo bamosusu baomela babiere bamosusu bazomela ba whisky muscador ezalaki tofandi na table tole ekomi tomela nde sikoyo nga na binga namelaka masanga te melaka si whisky na koka na komela whisky na koka te mele loko boy na boy biloko nyonso nga na omela na nga kaka jus mwasi pe ya garçon ngo tozalaki kuna bi adepi ndo komelaka jus eza te naso na ba jus te nga na yebi kaka ke tomemona moke azalani awa te tozomela na biso babie yo mpe nomelaka te mpo na ninga bi nga nasambelaka na nga na ninga na mamba omela masanga te babi biso nyonso tosambelaka kosambela ngelo bateke mutu famela te biso tosambela na biso mela na yo ekipe nango te ndeti muscador boye kesala ni boye bandeko na nga nalingi na akomela te na motema moko me mpona sepelisa batu po namona teke naza isole na bi kasi tellement babondelaki nga makasi mpona bima teke ngai nde nasambelaka boye nazwi nalobi te botiela nga muscador kasi namela muscador bazwi batieli nga muscador na verre bandeko na ngai non le nazalaki na france naomela muscador mpe katikati nakomela na nga donc nakomela ata 3 verre ya muscador naza na nga bien omonaka mwa nini me oza nao bien olangwa nao te ozala no normal nandomela muscador vraiment ata 3 verre nayebi te me ata 2 verre to 3 verre nandomela mobimba pena te mpo nazalaki mpe mutu te ya omela masanga ebele te nga nomela masanga moke le nazolia komelaka masanga ya moke eza te ko ya kolangwa te nalangwa na nga mpe te ko nalangwa nayebi te na Kinshasa me ondie nayebi te ke so esi nalangwa deja na mokili oyo naso nalangwaka deja nde sikoyo bandeko na ngai nabi abotelanga kaka si muscador batelanga muscador na verre na lokola na mutema na nga nalingi na komela te me nalobi ezalaka wana mpo bato bamonaka peke place nga nazali mesa pe eza quand même
vert pe zali place nga na zali yango siko na lobaki ke na melaka bongo nde na ye kozwa nazwi muscador nazo melaka ndeti ka ya ofiba ka muke na melika muke na tiki nazwa ka na melika muke na tiki moko tomona ade yuzo mela te vert no ezo kita te ngabi te naomela naosalaka bongo bandeko na nga namelaki ata so namelaki vert masangana seke namelaki katikati nazomela mukie mpo nalingi na nga komela te nalingi nasalaka asambla lokola ka naomela nazomela mukie namelaki vert mobimba te nzambe azotala nga nde naoloba boye soki namelaki masangana ebele muscador wana namelaki katikati ezalaki muscador bandeko na nga po awa wana France le na France na ndolinga muscador na ekuta muscador na France na ndolinga o makasi na ndo sepernom nde lango le na kuteni mpe nango kuna nga bi oleke na mela ba bien na bango wana bapesanga muscador na melaka ya sambla muke bandeko na nga eleki nango pe wana tito sisi adi kutu sisa ta verte sisa vert o toteleba nga na bi te ça va na melaki yango te etikalaki wana dole nazomela muke na bazaka bazobakisaka mo esko na yeba te mezini na melaki me nakokoma ta katikati te so na melaki ebele na melaki katikati bandeko na ngelo nini yaki koleka jour wana tokomi siko na makambo oyo ngai namonaki mukolo wana tokomi na makambo oyo ngai namonaki mukolo wana na ye na ndaku nazongi na ndaku place batiaki ngai wana na ndaku wana batiaki nga tozaki 5 personnes 5 bafille musu bazali likolo 4 nga nazalaki na se na banda kolota moko mabe pole wana nzambe afongolaki nga miso ya molimo makasi mbala moko na fongoma miso ya molimo makasi nakoma komona mambo spirituel makasi ebele otolobela nde na banda komona ndeko moko azalaki wana fille moko camarade moko tozalaki na ye azalaki wana azali na chambre likolo na ndolote mabe makasi me na moi boye tosola na biso tozalaka pe bien tozalaka ne très bien tokende classe ensemble toke na ye klasi tozotanga na ye klasi lokola lea wana nazalaki na koloba portugais bien lea wana siko lokwa ye ayebaki pe lingala te yazali ka muta portugais tozalaki kosola na ye na portugais po azalaki angolaise vraiment o penda ya bato penda ya portugais penda yebi ata lingala te donc tonde kosoane na portugais na lingaki makasi azalaki très bien na kibomoto boye me na butu siko nga na lotaka ye mabe nga siko lokwa na ndo bonde ya makasi ya banda kokoka kobima te fwa ya kosala quelque chose na porte na nga abeta po nga natika kosambela po akokima na chambre ne po azwa facilité ya kopumbwa ndenge babimaka po priere nange bande koempêche abima te nde sikoyo na bande kolota ye mabe makasi periode wana pe na lotaka ye mabe makasi me na bondelaka kaka nazalaki na shwa te mpo ndako bapesi biso yango wana nazolota ye mabe nasala sikoni moi mpe nasoni te boye na moi mpe ezalaki pe te ile ya wana nake koloba ndeke yo nga nazolota o boyeboye ezalaki te talaka mambo preve eza te nde sikoyo naye komona eloko nini le naye kolala leto nazongi nanu kuna na leka na baye kotika nga na voiture place tokendaki place na melaki muscador le baye kozongisa nga na voiture bakitisi nga na koti mamona ke luka mwa mwasi wana po azalaki camarade na nga bao nyonso bazalaki na bandolo baanglais nga nayebaki nano anglais le wana te nayebaki nde portugais na bandaki kosola na muta portugais ye pa yebaki mpenza anglais te ka portugais nga na ye mpenza bakamaradi toliaka ensemble tozalaka très bien ensemble lesko na koti wana mba moko na koti na salon na moni ye na bengi ye na kombo na boni boyeboye nga bien nauti na nga bi yo kutu bien penda bakongolais penda bien bino bakongolais boza partout bozokutana bato epi boza na bolingo biso pa bangolais penda awa baza te boyeboye donc vraiment nga bitokendaka na biso problème to bango bayebi na bango portugais te nga problème te tozala na biso ka na nganga na azosala eza yango problème te donc ezalaki vraiment ndenge wana ale tofandi na ye wana le tofandi wana mbala mona bandi koyoka kwiti ngale tofandi na salon tosolola na bandi koyoka kwiti ezomata
na mandi koyoka kwiti ezoyanga na kompote na nzoyoka vertige nayebisi ye na bengi na koninga na oyoka vertige abi nanga omeli masanga abi nango omeli masanga nga na bi nga kuna lapa na koomela masanga te me na meli na nga te abi fuyala omeli pourko ozoyoka vertige omeli masanga nga nayebisi muskado oka na meli mokie abi ezaka masanga wana ye azaki ndoki bandeko nanga azaki ndoki me tosola na kibomoto boye nga siko nga na bi nzambe nanga pourquoi na meli yango nakomi koyoka vertige makasi vertige na yebisi nga na bi pesanga mai na mela pesanga aka azwili nga mai alobi mela mai ebele apesi nga mai na meli bon na mukuse eta musu bolobake yo mutu olota mabe pourquoi azopesa ma ozomela tellement le wana nazaki bébé spirituel nazaki mutu oyo deja le na bande kokola na bande kokwa na ba makambo te ndoki o muta sali bo aloti ndota mabe na ndo kwa na biloko ante na ndo ba komi ko ozala bongo e banda olekela nga kaka sikoyo le na bandi kolota e mabe loko na yeba ki koko na biso aza misala mabe azoluka bomanga siko le nazolota kamaradi wana loko na bomoto bo azaki mwana malamu tozaki na ebien ba kamaradi makasi loko na kibomoto azaki mwana malamu ngasko na ndolo bake na yoka ka baloba batu balata ka batu bandoki balata batu seke koko na biso azolata mwana mwasi oyo ngasko na ndolo ba koko na biso azolata ye wana na yebaki nanu te ne bandeli na yebaki nanu te ke ye penda za pendoki so le wana nga na bikoko na biso alataka ye yango na moi toliaka na biso tomelaka na yebisaka ye pete ke okoko na biso azolata yo po oya koloka nga na ndo oyebisi te na ndo olinga ngo te po omona mabeko na bino azolata nga mpo na nini en tout cas nazalaki convaincu koko na biso azolata ye na olobela ngo nde nini okoki koyebake mutu bazolata to mutu baolata te okoki kocomprendre yango na olobela ngo na video mosusu nde sikoyo nga siko na ndo kanisa ko na biso azolata ye sikoyo yango moni kele azopianga mai na omona ke azalaka tellement bolingo na apesi nga mai na meli na yebisi na kelala po non nde na oyoka bien te ondie mutu ameli masanga ebele ananga yo mutu lapa na oyo omelaka no masanga te tala okemela masanga eza mabe nga bimoye te eza vraimen mabe na kelala nakoti na chambre na nga bandeko na nga nalali na kelala avant nalala malgré nazomona kwiti nakomi na kwiti oyoka mutu ameli masanga ebele yango na yebisa bato le so yo lobi ke mela kasi olangwa te eske yo koyeba ndeni ke na olangwa na 2 to na 3 ta musu olangwa na 4 me muko musu problème ya santé ko osala pe na moko ka olangwe donc eloko nyonso o elangwisaka biso tokomela yango te tokomela yango te ata mukie talanga na mela mukie me na langwe le na nda omela yango normal na langwa kite bandeko nanga me le na meli mukie na ikolangwa nde na langwe epi kwita ngo ebandi nga le na ye ngabi bato balobaka kwita muskado emanifestaka na retard seke yango nde esali ngai bandeko nanga na ye wana avant nalala na fukami na bonde nasengi nzambe limbisanga ngai nalobaki na omela su masanga te nalobaki na nga emamela masanga te me nga pe na koomela masanga te ndenge nini siko nake komela Seigneur limbisanga muskado kana meli mukie papa pourquoi na koyi kolangwa boye limbisanga na bondelaki makasi na bondeli bandeko na nga na mati na mbetu po nalala boyoka makambo nga na mona